Moïse Mbi ezalaki après concert. Tolobi po biso toza ba congolais ba kinois tolobaka. Tofanda kimia te. Tolobi. Moïse Mbi ayoki. Aye ko leka na télévision a expliqué batu na sala ki boy pona boy ezalaki biblique toyoki. Era ki ko beta concert soki na kolwezi soki na likasi wana. Abandeli makambo oyo elekaki na stade te o bat basepelaki na ngote na stade de martyrs te. Asali eloko mususu pour que toutes ces choses bat mitema te baloba n'importe quoi pona ye. Voilà mutu ndenga zalaka. Siko to ye na eloko wana biso toza batu toloba so to moni eloko il faut to réagir. Siko na ngana ko benga ye ngana ko zwa téléphone na bengi ye okomona corriger eloko wana. Awo corriger en camp. Avant stade betam. Na ko benga na ko poste na biso abongola ndeko loba na ye. Ko bengi sa mais ngana yebi mai kalambai eza pona kaka ko gagner ba homme. Abengisa Kofi, abengisa nani Fali, abengisa Ferre, eza problème te. Ndenge bo wuti oluba wana c'est très important. Po bako ya pe na stade wana ba bongo limitema. Ba komi ko sai lanzambo te tikela biso musique mokili to komi ko sai merci maman. Merci maman. Mais sikoyo elobeli ya pasteur Mike alobi boye. Alobi boye ke ba ya surtout maman soki bato bazali boso na yo biso pe na maloba ba pasteur to sala ga ba erreur. Okoko lobelo komoke leki ya biete poza pe mutu. Okay. Yaza na équipe ya technique ya liboso. Eza eloko bazui na telefone. Aza na telefone mutabwa ki na internet. Ezala ki yete. Otala ngoteza concert. Otala ngoteza mutabana kozwa na telefone. Eza maika ko bimselo ka ndenge wana te. Eza plein concert. Akoko bimselo ka ndenge wana te. Siko papa nani Bishop Mogisho siko défense yo do sala pona mai kalamba je pense que yo sala musala ya pamba te ngo zolo ba pona na media boy veut dire ba futi yo pe kuna pe mbona majabu soki ba futi na ko ya futa ka olobaka pamba te ba futi na ba agence maman na à part qui pasteur na zape na agence ya publicité bino pe boye langa business na sala ba promotion Bishop mamuke yoka nanu Bishop nazo mamuke natangisa gape bana na futi yo to ba kuna pe ba futi yo parce que zolo bela bango mwa mikolo stoki ba futi nga na oyebiso ba futi ngai kutu nazo zela ba futa ngai eloko mususu na ochomona kala mingi teka siko omone équipe technique ba o bazobongisa stade de Martyrs webi video na moni eloko ni balobi ezaki na ba projecteur moko ba bongisa ngo siko baso installer yoka eloko technicien wana alobi nini abi biloko ya oyo etikala jamais kozala awa na Congo ba concert betami etikala jamais ko betama bozomona podium oyo ko corriger imagine eloko technicien azoloba mabeza wapi wana technicien te aza technicien wana mabeza wapi mabeza te mabeza wapi soka lobi bongo bino bozo mema ngula bongola mutema te wana za technicien ayamba yesu te obuningi batu basala ba na biso technicien na biso ele moko bayambaga yesu Malidia oui papa mwana bazona na Congo etikala kozala répondre à la question Malidia pardon répondre à la question concert au Kalamba azobeta eza na cadre spirituel ou bien na cadre charnel. Ok, yoza na mulimu koyate na concert. C'est ça exactement. Une question. Yo Saint-Esprit koya na concert. C'est biso to futi ba simple. Oza age. Biso to aba charnel. Yo loko za na lobeska na ba charnel. Charnel vraiment spirituel. S'il vous plaît. Bishop va répondre à Bishop, c'est ce qui m'a dit avec fouti ou pas. Parce qu'il y a le bel arabe tout pamba, des business. Donc tout le monde na Bishop Baraka Mogisho. Ok, bah fouti nga na yo mungongo ya chocho pona ngeza nini. Soki ba fouti nga na non, papa. Eza chocho te c'est ça kwanza. Oyokite. Ba footinga na nte je parle na tout yo kananga soki na zumbongo mabe OK merci soki na zumbongo mabe soki na zumbongo mabe eza wapi parce que yozo mema makambo nyonso na spiritualité
kasi tika no ko tika no yo bata siko ko pesa ba bato ba oya na église pesa ka bango mbongo pona mono oliko mema makambo nyonso na spiritualité tolobi ko Mike Alambai eza pe azosala pe business à part ko sabe azana nzoto azana mai na makila azana agence esalaka promotion masera promotion papa totika komema makambo nyonso na spiritualité papa pasteur aza wana azalaka na posa aleka mpe na batv ateya meye mpe aza wana azotia monoko yo koteya na tv ya nani opesi mbongo te aza na posa alata kitoko ndenge yo olingi kolata chaussure ye mpe falata akolata ngo na spiritualité te to confondre les choses. Yo pasteur TV là no côté ofutite. Le musu pe fali akoko pesa Mike Alambai. Ole Mike Alambai afuta kuba fali ndenga ko. Yela musu fali akoko kabele 100 000 boloko age. To confondre les choses. Bana nzambe toza na posa ya mbongo botika hypocrisie wana bosa to na posa ya mbongo. Mike Alambai azoluka mbongo. Pardon. Tozoloba makambo ya mbongo, tozoloba makambo ya mbongo. Mais nous faisons qu'un ensemble papa. Yo na église no tika ko toute la vanité, toute la vanité. Kas kufolo ngaki la vanité. Zelano. Tangu tolobaki, tangu tozali koloba. Tangu tozali koloba, tolobaki makambo ya mbongo. Pasteur wana soki na $1000, tolobaki makambo ya mateya. Ako changer mateya. Jusque là, vous répondez à des millions de balais, vous répondez à des millions de balais, jusque là, vous répondez à des vous répondez à des millions de balais, jusque là. Posez question. Je sais pas où tu fais en parenthèse, moi qui a la pasteur $10 000. $10 000. Soka ko changer ma tête. Ata fali akoyela Mike Alambai 100 000 loko age wa pesi. Question eza boye. Mais pour répondre ngana noté jusque là. Question pour répondre ngana noté. Est-ce que c'est quelque chose il a fait business très biblique? Ba ko ba Angelou. Hein? Lydia. Oui maman. Business wana ozolo beza biblique. Mama bosi ko lingeza la yebi sanga. Mama biso misala to salaka biso misala la nana ke na o place parce que awa Mike Alambai musala ne ko yemba. Bishop sala na ye. Bishop oui. Audia na muto business Lydia pardon. Business obino bolo beleza biblique. Yesu azaki na kesier kombo na yeye na nishida. Baba na kotia mabanga te, baba na kotia mbongo. Ozoka na kesier Yesu batia mabanga te, batia mbongo. Ozoka ko vivre na Kinshasa même na MPPO tozopema eza mbongo. Ko louer stade eza $25 000 na journée moko. Publicité ya stade eza $250 000. Yozwi mbongo wana otiango na evre ndenge wana mbongo wana ezongite okoka ko organiser stade mususu okoka te. Malika na répondre bien sur la question. Oui. Pardon, na répondre bien à la question. Batikala même kosala ta campagne évangilisation te na te. Na répondre bien à la question na bino pardon. Na répondre bien à la question. Prix à louer podium par jour eza combien? Na sinde na boy te na tunio. Prix à louer podium par jour eza combien? Beaucoup de gens qui na répondre non. Beaucoup de gens na répondre. Sinde aucun de gens na répondre. Répondre papa. Bon. Bishop Maman Lydia. Depuis live o e bandaki eloko aliboso. Est-ce que ceux qui tolobelaki que Moïse et Mike Alambai ba ya te na tout prix à podium ya koloué. On peut répondre biso. Sinon répondre story na ngana sana podium. Ngana zana podium par jour na pesa gango na $2500 par jour. Est-ce que na répondre bien nazo répondre bien na question na bien noté si question pour tout ni nazo répondre. Na bandeli boy tango to bandaki koloba makambo ya analyse otozo sala. Est-ce que tozalaki contre ba ko pesa Mike Alambai mbongo? Question liboso yango wana. Tango tozo sala analyse. Biso te yo peut te répondre à yo te.
Bon, s'il vous plaît, na cause un bateau à commandement. Juste pour yo tout na biso tout na yo linko répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les problèmes sont maintenant que ça a on a bassin ensemble. Et quand toi tout ça on a bassin ensemble. Ah ouais, c'est grisité. Tout ça biso nyonso ata ba frère. Vraiment. Le problème c'est quoi? Biso nyonso ba frère qui passe l'église na yo. Le problème c'est quoi? Seulement sur moi. Qui bishop kuna l'église. Ah wana za. Vraiment, ya ko kamna oloba. Ah wana za baraka. C'est après ça Mike Mbongo pour ça la propagande. Il faut pas tout kaka ba fali ba kofi ba pesa e ba businessman. On faut pas pesa Mbongo pour ça la propagande. Nzamba ko kitisa ne Mbongo te. Akopaka ne Mbongo lokola mbula te. Il faut ka ba fali ba ça. Malidia. Toyoka. Abi pardon Toyoka. Soki toye awa na ki bishop na ki pasteur tozo intimider baninga. Vraiment. Tolongola ba titre totika la baraka yo tika la pasteur na otika la modi. Tosolola makambo. Modeste. Ah modeste nga pe na tika la baraka tosolola ba vérité. Exactement. Ok. To na yo ki mutazolo ba bishop na bengani yo. Abia, problème ezate to kana. O ça madame to kanina ba micro sibo. Le problème est toujours que non, qui ba point de vue nyonso. To pesa moi 2 minutes na bandeko ba na se. Juste que notre qui penser na bango à Kiti, ce que ça la question point de vue, après ce point de vue na Kiti a zéli réponse. Juste pour dire que non, pour bande comme ça na fait, ba moi le bazar rejeter ba invitation ezali. Nous a toujours na capacité to ya maintenant de quoi za likolo, a toujours na capacité on peut ça point de vue à fungoli micro na ye. Na pesi bino flair. Bon frère, Bakisa mususu. Bolingi Lyon. Bakisa mususu pesa na biso bato za na ba panel. Atindela pengai. Asta atindela biso nyonso toza na ba panel. To pengai na kombo. Akoloba naza na nzoto soki na tindi Lyon. Grâce ya koya kokima awa lobi babengi occultiste awa. Les seuls noirs au lingi Lyon, ça benga Mike Alambaya bambo Lyon siko soko changer. Bishop. Bishop, zongi sa retour nanga déjà kuna. Bishop te Baraka. Baraka. Ouais. Baraka zongi sa na retour nanga kuna. Na invité déjà pasteur Mike azokota kalamite ala live. C'est vrai. C'est vrai. Mike ya bamba biso ba Lyon héros. Soka kocha biso to futi ba billet na biso bamba te Baraka. To futi ba billet na biso na kosomba 1000 personnes. Boti kalikide kwa likolo aloba. Boti kande kwa likolo nano aloba. Mana ozela Lyon pa Baraka. Nazotia carte visa kasikoyo na tindi mutai nanga carte visa nanga po compte nanga ya des jeunes loba. Ouais, j'espère bonsoir à tous. Bonsoir. Bon après-midi. Ouais, est-ce que c'est un salam qui m'a manqué à propos à pasteur Modeste. Déjà abandon loba. Ce business est ça et comment man église na Bible plutôt. Abo ça na ki ba technicien au salam ça faut pas foutama. La sécurité faut pas foutama. Oui. En tout cas ba service et belé ça va policier. Tout consort pas foutama c'est comme mbongo. Oyo ba foutama na ba songo wapi. So business et ça na la Bible té. Exactement. On a tout na pasteur Modeste. Pasteur Modeste atikala même pour organiser campagne. Ndenga zolo ba. Na répondre yo. Atikala ko organiser campagne. Na répondre yo. Ouais. Modeste. Yo tikala ko organiser campagne na mboko. Ouais. OK, yoka loko moko. Omoni Modeste. Pas de jeunes. Ouais. Chaque dimanche. Chaque dimanche. Na futela ka batu transport aller-retour ya koya na église chaque dimanche na futela ka batu transport. Budget na yeza combien? Chaque dimanche. Ozama kamba budget ozaki na tourna poso tourna soki na foot na. Ezama kamba ba budget na poso combien ba moto wana futela ba. Si ndebo tokende problème ezate. Tokei. Na ba moto abeta ka santé.
Mutabeta santé. Ba photo. Tolingi preuve. Mutabeta santé. Preuve ezate. Natangi saka ye. Pastor Modeste tete. Natangi saka ye. Drumer. Na boy. Nga na boy. Drumer. Natangi saka ye. Modeste pesa ka boy. Ngana boy baraka na le problème frère des jeunes, le problème est ça que nous on n'est pas contre l'argent. Je le répète, on n'est pas